Bandeko balanja kilongo TV mbote na biso ya solo tozana pasi pe mawa ya ko présenter émission lelo et par rapport ya liwa ya sœur Yvonne fête boyebi histoire ango lelo esali la une ya ba internet bandeko basaba émission na internet et sali pasi mingi sœur Yvonne azaki bongo mwana mwasi oyo azana mbali na yeme mbali ya vivant na étranger ya tika laka ana ban boyebi ka babolingo ndenge zaka ya onto na lelo na kabali solo to miko na bino ba internet moko to na pourquoi to ça direct bomi ko intervenir ba intervention mne ça biso malamu mingi Yvonne oyo azaki na mbali na ende na bina na étranger yeza awa na bana vraiment famille mobali atika ndako ezali mituka ezali bana bakenda tika bona classe na mituka mais ya passé ko sala que ça Yvonne aya ko zo chauffeur ndeko mo basambela na ye nazwa ye chauffeur po asunga ngai aketika bana classe na ba course ndeka ezalaka et regret chauffeur yango mona Diego o bakangaki wana mo pasi alikambo ezaki Diego wana en complicité na baninga na ye baye ko boma patron po bazwa bomengo nyonso ya patron c'est-à-dire lupango mutuka ba s'enrichir et ça li pasi. Je pense que bolandi reportage na webele ngilona kilongo TV tobi teto solo nanu na ba détail nyonso makambu ya frère o Diego oya bomisi abomi mama Yvonne mais c'est triste et ça passe comment veut dire mutu o afutaka yo mutu o apesa ko mbongo o bomaye bokati kati mutu boche na saki bokangi bokundi na lupangu na ye. Imaginez un peu. Il faut za nyama pour ça makamba bongo to nini. Tolandi procès à Diego alobi sœur Yvonne akomaki makangu na ye bakomaki ko bima. Mais ceux qui bozo bima na mutu. Est-ce que il faut ko boma ye ndenge wana vraiment? Si vous avez besoin bongo ko senga sœur Yvonne. Ce que vous avez besoin mbongo peut-être o escrocata muto atika tana douleur na ndeko na komeka ko bimana po to moni ba photo to moni ba illustration tonton Gauthier ke la ko illustrer le biso Yvonne na ndeko Diego ozo mona ma photo patron na chauffeur na ye mais moko lipeka patron a cheli libo na lipeka ya chauffeur na ye approche wana ils ont réalisé que Diego peut avoir raison ya kolobaki ba komeka ko bima. Parce que par rapport à la réalité, la photo de mon côté, place vraiment la photo belon sans que attachement moko ezawana et ils ont pesa moi raison moko. Mais est-ce que tu as beaucoup de bimana patron? Il faut que bomaye et puis ndengwana. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Je sais peut-être que le baiser erreur, to pesa bolingo. Bon, bolingo ngo ya ndenge nini. Diego a eu sa complicité na ba master na ye. Ba bomi sœur Yvonne ba retrouver bemba sœur Yvonne après ba jour je crois une semaine ou 10 jours mutu oze patron na yo mutu on suppose que bokoma ko bimana ye de bokoma moi sina mobali obomi yepe nzambe na ngai bamsu ba boma bat na poison bamsu ba boma bat na piège asa eloko moko boye. Mais yo okeko boma sœur oyo na okati kati yo bomia na ndaku na ye et puis obengi baninga na bokundie kaka na ndaku to balongi tuk moko ya mai wana batimo libulu bakundie wana. Sœur Yvonne azena na bana azena mbali nene étranger. Avant continuer na osinga tonton Gauthier Kele atie na image ya atie ba photo et pour atie ndenge bakende ko bimise bembe ya sœur Yvonne na ndaku eza non commettre bomi na ko taba image c'est triste ça fait trop mal tolinganité tango ça mninga mabe yo moko zo ya basala bolam to basala mabe soit disant que bino boana bolingo bolingani bokoma ko bima ezana cadre ya intérêt moko songolo to ezana bolingo ya solo. Pour sœur Yvonne azali na mbali na étranger atika ga ana bana ndaku lupango ezali buku lupango ati sikona emonente tozo luka René na opesa na ba détails nyonso bisika buku lupango ezali bisika ba monaki no wa mutuka oya ya Yvonne bazoke tika bana classe. Je me suis posé beaucoup de questions. Nami Touni, faute ya Yvonne
to faute eza ya Diego ya makambo to lo baso to zungi tota no ba image bongo to zunga to ko baliso na biso kombo nini na benga yo papa na bana e na benga yo nyonso motuya na benga yo testamatalo na benga yo fololo yanga ye na benga yo maya bomoi na benga yo lipa na bomoi na benga yo kwanga Yesu moninga nanga yo ayebi ko bomba sekele moninga ya motema o aya Gonzita King bongo yo mususu chirika bo vandi wa Vandi na alimentation libération numéro 16 oui awa kokangami mpona likambo nini Mama Yvonne bomaki mama Yvonne Yvonne nani kombo na Tetela avandi wapi Vandi peka na alimentation na avenue libération numéro 16 bobomi ye na ndenge nini mpe bosalaki ndenge nini mpona nzoto na ye ntongo azwi akangi esinga boye jera azwi eswi atie na monoko vraiment tokangi tobombi eti na chambre ya ngai apres lobi na ntongo tokiti delvo ntango totika bana na classe tokiti delvo tosombi bachasse na basaki apres baye batimoli tobimisi corps tokekunda yango na kati ya lopango boyebanaki na mama Yvonne wapi toyebanaka na ye la chaîne de prière église ya mamolaki bovandi na mama Yvonne mikolo boni ovandi na ye 5 ans bovandaki na ndako na ye mpona nini bobomi ye mpona nini ezali kaka mputima bobomi ye mpona nini mpo bozwa nini bobomi ye mpona nini tobomaki ye mpo ntango toli toteka lopango toteka lopango mpo tozala na kimia encoutime tobomi ye lopango oyo bonoya boteka ya nani ya mama Yvonne est-ce que eza malamu eza malamu monsieur kuna est-ce que bosali malamu sikoyo leta asala nini mpona bino apinili bino sikoyo tozokende kolakisa biso place bino place yango tokoyeba yango ndenge nini soki tomboli tono ya mai na se wana nde place bokundaki tozalaki biso 3 Thierry Wari na Diego esali mikolo boni banda bokundaki ye ndenge bobomaki ye na ndenge bokundi ye na lopango na ye esali eleki mikolo boni banda tobomaki neti lelo toza toke déjà ba 2 semaines ba 2 semaines ok merci beaucoup comme ça tozokende nabolaki ata nazali na papa nanga ata nazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nanga ata nazali na leki nanga bakolinganga te lokola Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu aza bolingo ya solo ngonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai na esika eleki mosantu otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokuma manayo ouais nga koto nga donc il s'est passé ouais le reste s'est passé comme ça bon na rolo balwa neti mais wana mère na biso mère pene donc tokenda pa na ya pesa biso pe biloko ya
ninge zalaka social ya kiti mbo biloko tukumseli mais type wana wa azanya kamta babombe okanga moi papa bonjour le chauffeur à Salim chauffeur yendeni éviter l'événement quand on a qui alors on a eu chauffeur nous vendre non mambo simbo batinda quand nous devons racheter des mambo mais faire tinda quand là ya za mwana pa mutu ka pe bomba ka ngati ka mutu c'est pas lui ça mutu na bo alfa ngati batani bali na kamera de yenda ile ke ba drogue ba milaka na ba buka mission na drogue ala kimera seka sala kimba na kana izaku a monter ka monter na kana po bo mai bo yepa kine kuna na mo okosinga ndete na jena ka songa kanyebo ni jena ka songa kangi akina kuna na mo akina siketo mona yira ka nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai yo bakolinga nga te lokola Jésus na ngai yaya Yesu wa mikolo nyonso Yesu yonde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazoka epai na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi na nga luzolo ata na butu ata na moi ayebi bomoi na nga ayebi momoi na nga yende asondaka le cœur et le rein bolingo ya motema na nga Non, Diego. Ah, donc combien? Dans le Congo. Esika nini bokundaki nzoto ya mama? Awa. Awa. Esi. Na sene lomo. Na chatuko. Diego. Awa tukomi wa. Ngoma kasi na lupango wa. Esika bovanda. Ebembe ya mama Yvonne bokundaki yango wapi? Na se awa. mutu eza kote ni Eza likolo. Hein? Timo ye libulu na se. Aza ya kovanda ou bien na mulai boy. Ok. Esi. Pekela moya likolo pe na seto welaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya Nzambe Tata nakomi kitisama na ye ya mwana na pate nagete semanya longwe te na mokano na papa yango tozwi lobiko soto weli bomoi nanya kondima singa oya kufa na kingo na ye soki mwana na pate na Nzambe te Jésus-Christ de Nazareth bikela moya likolo pe na se towelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka Nzambe Tata nakete semanya longwete na mokano na papa na ye
Diego, place où ta place aussi. Ils ont des exactement là. Oui, ça. Hein? Oui. Place aussi. Oui. Les boulots en go, ils ont moulaï. À peu près combien de mètres? Et sous quel accueil? Sous quel accueil? Place nini? Yo Timola. Donc, dengue zawana Akitana no? Fasa nini? Iza Moulaï. Nani edembe tango kitisi. Olali saki eza hotel. Hein? Oli bangala. Bocheno libanga likolo. Eza sewana. Place wana? Eza place wana? Soko tomboli sac akobima mobimba. Olandi? Bonjour. Bakoti na sac. Donc soko tomboli sac na ye akopi. C'est ça? Non. Explication na bango. Denge bokotaki. Soki kotomboli saki pembeni. Nde akobima na saki kobima na. Papa, il faut continuer kaka pour creuser pembeni. Nani, vous utilisez combien de sacs? Bon, makasi. 2 sacs. Il sac de Ezomona. Déjà parti. Sac Ezomona à côté de moi. Oh, il me soucie on a pris un sac. Ezomona a pris. Oh, Ezomona na. Eza nini? Loba makasi. Eza grand. Grand oyo bazaki na ngo bato. Nandako. Non, vous utilisez quand même des sacs. Nani? Sachet ya ndenge nini? Ya boye. Siko ndenge eza wana. Parti ozomona na eza parti. Oh, nde mutu? Kana salaki taba ya bonane soki ete nani mosusu akokaki kopesa ngai omoye asali kobeta koko fungolela ye ya kota na motema na yo. C'est le temps pour toi mon bien-aimé. Yo aussi occasion qu'on a mis. Yeba ete ozo vivre les losa pour na yo, lobieza yote. C'est pour toi le temps et les moments et qu'on profiter quoi ma Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ezala nzela mon côté, ezala kombo mon côté. Eko kopesa bomoi. Libanda na kombo na Yesu. Ezangolo pona yo, oyamba ye lokola kolo. Pe mobikisi na ye. Na ekulusu akufa maboko ya kofungwama. Na tina yete yako yamba nyonso akoya epai na ye. Wakoya na mikumba na ye. Atiki yango na siya makolo na Yesu. Akoza bomoi. Alléluia.
yoka mongongo na masiya yoka kolela na Yesu atelemi na ekokeya motema na yo azali kobeta kokoko fungolela ye akota na motema na yo toni motema pora yebite na bomoi na ngalu solo elonga esarise na bandeko nanga marisanga ya basante nakosa jola kombo na yo na mokili mobimba po ete sali nzambe nakotalela se yo kolo Jésus-Christ de Nazareth, a tessemwe tondi motema nangae, bona yebite na bomoi nanga, ilunga ezarise. Le temps de miracle ne sont pas encore passés. Alléluia. Zambako Sakate. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mon Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Gongangoya. Gongango yangoyo, gongango yangoyo, gongango yangoyo, yangoyo, yaya sala quelque chose, Jésus sala quelque chose, yaya sala quelque chose, Alléluia. Eloko elo lisayo, eloko zetu lisayo. Lobana Yesu sala quelque chose. Ngongango yangoyo. Ngonga intimité dans Jésus-Christ de Nazareth yangoyo. Kota na kati ya profondeur. Ya koluka elongi ya nzamboyo. Ngongango yangoyo, ngongango yangoyo. Oluka kilibala ozwi libala ma sœur. Zambo apesa ki olibala za capable ya kopesa yo mwana ozo oluka. Alors le temps de Dieu. Alléluia. Loba yango, confessez yango. Yaya sala quelque chose. Jésus sala quelque chose. Allô? Ouais, je reviens. Accorde-moi une demi-heure. Tra. Non, ne change pas. Ne change pas. Allez, Longola. Ya Oleli ya. Oleli. Ya. Conscience zongi ya. Oleli ya. Jésus. Oyo kakalo samo. Le Dieu de ma foi. Oyo kakalo samo. Lo samo konima.
prière de la foi sauve. Le samba kondima ebiki saka. Tia elikia no sambo sala. Jésus-Christ ne mange jamais. Azamona motote pombo sana bila kawala kayo. Kobumi seliki ate Yesu akosakate. Jésus, Jésus. Alléluia. Samba kosakate Yahweh. Samba kosakate Yahweh. Samba kosakate Yahweh. Samba kosakate Yahweh. Mwana na moto te Yahweh. Samba kosakate Yahweh. Asali moto te Yahweh. Samba kosakate Yahweh. Yonde moto mole ya mabota. Reste à ton poste comme Habakkuk. Celui qui a fait la promesse fidèle, mon Jésus-Christ. Reste à ton poste comme Habakkuk. Celui qui a fait la promesse fidèle, mon roi. Reste à ton poste comme Habakkuk. Tambola nako banga nzambe ndeko. Debila kanzambe kolata nzoto na vina yoe. Okosopa masanjoli. Voilà quoi petit na biso de baki bongote yaya. Comme le ressent jamais ressala en fait. À côté sur les balles qui marche pas vous savez les ngoyo. À côté sur les balles moi bona bongo abota pour ça ba kula. Donc pourquoi ça? Mobala watu. Ya lia sur ramio sou. Mobala c'est yo. Voilà maintenant mais misa toi avec chaque son dans ça mais la tête je joue pas partout. Même yo ngo. Petit bien. Faut bouton mon gars soit rien. Mon mara vous Voilà, merci beaucoup tonton Gauthier Kele Naïma Jouana, merci Gelor Kwata, merci Panabino, merci Papa Fiston Bastien de FB International, merci Nabandeko Obalinga Rabi Mavinga, Mama Edith Marquis Beauty, merci Panayo, merci à Trotozana Passi, à Rolobali Solo, à Yvonne, Ifete Oyona Diego. Makambo basali scénario mo compliqué ngana na passe na ba no lobelango te me réalisateur na nga Gauthier Kele abi papa to lobelango to me ka expliquer ba comprendre to ko lukato ba faute eza nani Sœur Yvonne a eu un voyage bisika mbali nazala certainement je crois Dubaï ou quelque part à Zongi ayo kuta comme si ça n'allait pas il y avait un ça ne va pas par rapport à chauffeur parce que et après c'est des chauffeurs confiance chauffeur a combien qu'on fan dans le pangu place bon bazala après c'est chambre n'habiter na cadre à bolingo ton na cadre que azala na pona ba course ils faisaient des courses ensemble avec son chauffeur Diego je cite les noms bazo ça ba course ensemble bazo ça ba course na bi bien ba course bazo ça ensemble bazo na ba course na lingala bazo go bima ensemble bazo ba course. Tant que tu voyages à comprendre que il y a un ça ne va pas. Beaucoup de gens ont dit que mon ango sous-souté. Livré parcellaire, azo mon ango sous-souté. Mutuka et comme mame voler jaune ya mutuka ezo mon anate. La sœur inquiète a comme kolande la tezaga ta comme ko telemela makambo ango. Je n'étais pas là, j'ai dû par rapport ya ba konto ba FCBiso.
procès salemaki tant moni ça ne va pas comme ko landete il faut beaucoup lupango ezonga il faut boye ezonga au lieu que ma camion son ebima je suppose que Diego le chauffeur a moni que ce qui est bimie ko za malamu te merci tonton Gauthier que la zo illustrer so ba image ndeba ko buluka baboma Yvonne babengi abengi baninga na ye baye il paraît que bazai 3 so na bo santé baye basali scénario babomi Yvonne na ndaku na ye bana bazai na classe bakati kati ye bake ko somba emballage ba emballé ye bakundie na lupango oh mon Dieu mukolo lupango okomaki ne makango obomeli na lupango na ye okundie pe kaka wana ah njamba malamu makila sœur Yvonne gangi c'est vrai bande omsuba le sœur Yvonne a une faute peut-être elle était emportée par l'amour de son chauffeur c'est vrai c'est une faute aux autres de mariés jamais ko banda suko bimana ba chauffeur na bani ba erreur ane sala ma mingi suko za marié zana mbali na oyo moko mubali ako ke voyage ata sali inane so bozan bolingo ya solo na motema okozela mbali nao. Et là erreur cause à la sœur Yvonne et le monsieur en question n'a évité pourquoi ça la ki bongo donc comment il loko ye patron ya ndaku wana buko lupango yebi na bi bon to comment na soko ya ko bima accès na makamnyo so ezalaki mais tant pozo bima na mwasi abati faut yeba peke oza makango faut be boye ba bongo ba makango faut be ba ke o aza makango soki ozo bima na mbali abati yo moko yeba mutu noke mbali aza yanga te to mwasi aza yanga te et Diego akoma komona lokwa ndako ekomaki yaye mwa mbali ya mkolo bozana ye wana abimana mama Yvonne akomisi ndako neti yaye etango mama Yvonne azolandela me akoyeba bamikanda eza wapi mutuka tutu je certainement Diego amonaki on dirait ekomi mabe on dirait bakomi kotelemela mpona bafoto ozosentir Diego azozwa ma position on dirait ye mobali ya mama Yvonne on dirait apesela masanga déjà ndiya bima kutu na famille bolingo na bango nde bazali koyoka na place bazali kobima nde mpe bazali konini nde bazali konini kuna biso tozalaki te makambo bango bazali kosola biso tozalaki te buku ya lupango na minitio nazoloba na procès Diego alobi buku ya lupango eza pa René iko wapi René aza ami ya Diego comment yo osala tricage ozwa buku ya lupango osimisa pa mutu mosusu donc confiance ya moi sobo bimaka naye eza muke par rapport à confiance ya muninga René place azali ti sikoyo ezoyebana te na buka lupango est-ce que lupango wana bakangi bongo akoteka ngo eza pasi ya wana baiso oza makangu yebaki oza makangu Diego azaine kaka siko René depuis akei na buka lupango René bandeko boyebi René boyesa ozongisa buka lupango ozongisa buka lupango procès salamaki na commune ya Selembao même jour procès salami bakangi pe Diego pona infraction à commettre na muninga na emoko kombo ndokozwa kombo sima Diego aza clair abi bakomaki ba makango et puis akomaki na accès na ba bien ya mama Yvonne suka nango Diego azoba balimbisa ye bino mbo ebisa balimbisa to basani mama Yvonne akufi sima yo zosenga balimbisa batuni Diego loba suka olobi nini obo olimbisa ngai awasenga ka bolimbisa mais entre temps baboma mama Yvonne tangu bazai ko boma mama Yvonne bayeba yata ko limbisa ete Diego na muninga nena René azomona na te depuis bakangaki Diego ti siko René na amonani te aza wapi na buku lupango na mabuku ya René mama Yvonne aza na bana ana famille na ye tela perte o ekoti na famille ya Yvonne bana na bazolela mama tela ko kufela botina biso mto kufela papa to bisa bino ndenge douleur ana ezalaka tiko bana na bazena mama bon bana ba miki bagenda tika bona classe lelo mama azati bazolanda na TV tala nde babomi mama na biso bakati mama bakundi mama na lupango mwana na ozana esengo ko tata na lupango
aleka boya tala a place bakunda mama na ngai awa bakundaki mama awa bakataki mama bakundi awa tala pasi o batia mtema bana Yvonne kolela ya bana Yvonne bazokoka te na classe bazotanga malonga te. Diego na benye mbala boni mbala misato abomisi mama Yvonne et bakimi na buka lupang mutuka na bango ya no ba retrouver on a boma et pas de quoi Diego na ville ya boma et le qui chasse ke boma ko lukani de comment ko bula René na buka lupang René aza ami ya Diego na buka lupang place ake ezoyebana te lupango a déjà l'état tché maboko et était comme a pété t'as l'erreur muyibi ako yiba ne 99 fois moko na poye ko kasan eza mkolonda. Pour ça, Diego Nezo qui est au peu, ça me va détail. Merci frère Gelor Kwata, merci Edith Marquis Beauty, Fisto Basten de Nabo Sanotel ici pour pas Bandegonios Balinga Rabi Mavinga, merci Panabino, merci vraiment Naba Amignon sur Rabi Mavinga. Tokutemba, c'est ma pour la suite, il y a dossier haut. Merci. Agence FB Business International. Otindi biloko ekomi agence oyo FB Business International ya papa Fiston Basende sokolingi yotina mbongwe sokolingi Alléluia, oh Lord. Le Seigneur nous demande la communion fraternelle. Jésus nous demande l'amour des prochains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. J'aime bien pas vous la vie. Naïne, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, j'ai dit, nouvelle, oh, il y a ma camouille, madame. Nouvelle, yango ezali FB International. Ezali nouvelle, il y a FB International. Yango ya na yimbi, que Dieu vous bénisse. Nzambe asengi biso amour du prochain. Yango FB International ayena yango. Lutula ngai nini? Ngai Koko Patrice na yekupesa bino nouvelle ya FB. FB International. Fiston Basende, Jamba Pambrayo. Alubi, pona biso, bandikurayi, na occasion ya ba fête oyo. Tuzo kukana yango na grâce ya Nzambe. Ndi FB International asaleli biso tuyuka bien. Réduction. Il y a 10%. Na lubite 2%. Pour les gens, 1%, 10%. Mais FB International, à l'oubi, à Salabolemu, n'a pas fait réduction, il y a 10%. N'a collignoso, tu y as FB International, Azari, Mouto Azar Sungabiso, partout. Na France, na Paris, attends un dab. Chukubengi FB International akuya kuzwa kori na yo ata eza ya dimension ndenge nini kamata yango ati yango bali yemba na moko sans problème lolenge nga compétition na uti kuzwa kori na réduction ya 10%, c'est-à-dire soki na tie koli na yanga oyo ezalaki na valeur ya $110. Tangoye na FB International réduction oyo FB International a salé l'émission na futa sur 110 na futa le goula $100 oyo sengela ki na futa $150 na kufuta $135 il y a $200 na kufuta $180 donc ils ont kitaka 10% za kulungwa occasion ya boy donc profiter na temps où il y a ba fête
kotinda koli na FB International de Kwesi. Merci Fiston Basende. Mwana malamu, mwana mela lubaka lokola tata na ye. Mutima ya kusunga. Voilà. Ngai ko Patrice na yerubenga bino. Partout, aux gens à Paris, attends aux gens wapi. Au bengi kaka na ba numéro yutuche. FB International a okita ta wapi. Biloko nyonso, même mituka. FB International toujours okita. Tu kametia hein. Tu es là. Mona yo, tu 90%. Voilà l'occasion. FB International à Saint Kabula-Mouté. Voilà, voilà. Tout profiter. Oui, il est là. Oui, il est là. Oh, tout le va quitter. Oh, tout le va quitter. FB International. Voilà l'occasion. Et puis, ça met les bisous. Éternité. En éternité. Tu es toujours le même. Merci. Voilà, bana notre Père partout à travers le monde, Mbote Nabino, Nzambe apambola bino mingi. To salama pono sala batu bolamu. Nzamba sala biso poto sala batu bolamu. Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Et là on nyonso eza malamu, ko ezo pambola peuple Nzambe et biso tozawana pono kotindika ngo parce que il est commis tellement mabe. Trop de déception, ba choc belé, makambe belé belé. Mutakoye ko sangisa biso na bola mpe na kinya. Eza Yesu Masiya Nazareth. Ya mwana na ibisa bino, ngana musala Nzambe. Mukole obeba na olobate na oloba poto aka bien et par la grâce de Dieu, tozalaka bien. Bande nyonso tu na ba fête o. Ozana famille na Kinshasa. Ozana famille o esengelo sunga, ozana France. Ozana kati ya France na province nyonso ko ozwama. Mais na kati ya France, bien aimé. To sola na papa Fiso, voici l'occasion et pesa melibana nyonso oyo lingaka otinde loko na Congo. Yaya yebake réduction eza ya 10%. Ngana zobisayo réduction eza ya 10% de konanga. Benga kaka papa Fiston Basende FB International agence eza pena tellement sérieuse oyo yo soko keyo loko na yo et komi et azobanga Nzambe parce que yebi ba biso ba oto za na kati azobanga Nzambe papa Fiston Basende et on songa na lobby crédibilité ba batela surtout lobby to yebi mwana Nzambe aza très poli très respect. Atoza na ndako olobi aya utigilo carton aoya rarement au mon patron mo se déplacer to autinda bato pe azoko obligé carton conteneur les ofungwama tamuso akitika pour quelques jours pour ave na biloko. C'est une grâce. Alors partout kozala na France carton ezalité benga aya utika carton au charger biloko sengi ba kozwa ba ko se déplacer ba oya ozwa famille oui bamboka otoza tamusuli sungia libota yeloka kolia lem spaghetti oyo négligaka ekosunga mwana Noël ekosunga orphelin moko ekosunga membre moko famille. Alors désormais appelez ce numéro là oyeba ke bien aimé 10% réduction monta oyo futa na FB International olongoli yango 10%. Voilà obande omso balba oyo sengote et sen Yesu Masiya Nazareth apambola papa Fiston parce que tozoloka bato ba salisa biso pour tous en facilité au salisa pe baninga. Yesu Masiya Nazareth azoloko benga kaka tout de suite là benga loba passer de la foi mta lobby ya mwana papa Fiston biso to bengi yo na bande ko msuba lobby et passer de la foi confirmé aux sérieux alors to sali yo confiance dans la passer de la foi to dit que Yesu Masiya Nazareth waza mo compte pe mo bikisa biso a otina biso to soutenir baninga to soutenir ka Fiston Basende par la grâce de Dieu au bana Nzambe libota na Nzambe va se retrouver dans des déceptions. C'est le temps au Tché et commis aux yeux au Pambolinza. Que Yesu Masiya Nazareth Nzamba sur le Pambolinza a connu fait de plus à Salabino Bolam. FB International, agence Abana Nzambe. FB International, agence Yassir. FB International avec Fiston Basende, moi Nzambe. Yesu Masiya Nazareth Nzambe Nanga à Salou Bolam. 10%. Gloire au Seigneur. Merci. FB International, Julien Basende, Tati Bayo, Ignace Malalou.
ndenge oyo osiki oyo kitoko. Papa, oyo nyonso oh, kasi na kani nyonso. Mais okatinga suki. Papa, omona tokatinga suki. Oh. Papa, okatinga suki. Tina défisé. Okatinga suki, omona komisinga babandi papa. Okatinga babandi papa. Nana défisé. Omona komisinga babandi. Comprends yo. Okuta suki na nga papa, okatinga suki okuta suki. Okoni suki na nga na koni. Tuta kuza. Papa, okuta suki. Ngai te mama. Okuta suki na nga. Oh. Okuta suki na nga. Okuta suki na nga. Mama, okuta suki na nga. Suki na nga kiboete. Suki na nga ne koni. Na yaka salisa maswenda salinga suki. Akomisinga mabandi. Akomisinga mabandi ndenge nini? Akufuta suki na yaki bien sasa na shutenda suki na nga ne koni. Mama, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la mosusu te. Et quand il suki ekomi ngai. Na sala ko suki de na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc quand singa. Nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bede tala. Yango, moi c'est qui tourne le point où tu le éviter. Et l'eau va aussi la suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso.